Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la makambo ezobimanango kaka kili makambo chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Donc makambo nde makambo chaque jour bandeko eza ya somo. Sikoyo pasteur asika kotika na belar esali bino nini? Problème nini? Pourquoi bokomi ko condamner pasteur de la foi? Est-ce que de l'autre côté pe ya Gabi makambo alobaki wana eza lokuta? Bandeko makambo eza ka kilikili, makambo eza ka kilikili, bozolukela belar nini bandeko? Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout des amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo bandeko eza ya koinda makambo sur makambo zokota ka kilikili. Ya Gabi asali, pasteur de la foi asali, Belvi Kandi asali. Bandeko makambo nde makambo. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, makambo ya kilikili na osenga nanu na batu nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota surtout na chaîne na biso, chaîne kitoko, chaîne ya batoli, chaîne moko ya ba biographie, chaîne moko ya ba conseil ya kitoko na ba analyse ya kitoko. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Bandeko makambo eza ya koinda, bobo sana pete kotia ba commentaire na bino, tolela ba commentaire, tolela pe ba j'aime na bino, bosa de la biso pe moi partage na système toujours ya tokos makasi. Toboyi na biso nde ba commentaire à mafinga bandeko, soki omoni ke osana na ba commentaire à mafinga, en tout cas leka na yo kandenge zalaka kotia na yo commentaire ya mafinga awa te. Chaîne na biso eza totalement et encore chaîne ya bana nzambe. Bandeko makambo eza ya koinda bino moko bouti kolanda film na biso oyo ya sika ya utuko sila d'ailleurs, film ya ma belle-mère. Bandeko ebele ya batu ba o balandaki bomonaki pasteur moko azalaki kuna, pasteur moko ya ba moto ya ba faya pasteur moko aza pe na parole kaka lokola le pasteur de la foi aote ya pe kitoko le pasteur wana. En tout cas aza pe na makambo minene ya nzambe eza penza na kati na ye. Bandeko o balandaki bamonaki ye bakomprenaki ye. En tout cas aza vraiment pasteur ya kokamwa bandeko, ya kokamwa pe ya pasi eza que non, le pasteur de la foi asali injustice pona nini abengisaki bango nyonso ba comédien nyonso bakende na église kandenge ezalaki ba réunion wana pona kotia kimia entre ba comédienne na biso mibale, Belvi Kandi na Sila Bisalo. Sikoyo komba mosusu bakendaki te, c'est ainsi que yango batu baoloba, c'est ainsi que ye pasteur de la foi aponi kaka Belvi Kandi atindela ye pasteur mosusu comme ye pasteur de la foi aboyaki kokende, aboyaki penza bino moko bolandaki message alobi akobanda lisusu ko jouer te na groupe ya Belvi Kandi to na ya Sila Bisalo akobanda na ko jouer te. Siko bato ebele lelo bakomi ko interpréter que non, le pasteur aye kotinda pasteur mosusu comme ye moyen akenda kaizate aye kotinda la Belvi pasteur mosusu meba mosusu atindeli pasteur te. Bandeko, pourquoi mokili ezala bongo? Pourquoi batu bazala wana ka pona kolinga ko juger batu mosusu? Pourquoi makambo mosusu tokokika kotika te ekende nango kandenge ezokendaka? Pourquoi biso bato tolingaka tolukaka kaka maloba ya kotia na minoko ya batu?
pourquoi biso bato tozala bongo. Bandeko ba makambo mosusu il faut que comprendre kango. Pona nini makambo nyonso il faut ka bato ba yaka ba pesa bino ba explication non ezaki nde boye ezongaki nde boye ba makambo mosusu bandeko yango tokendelaka école eza pona ko développer ba intelligence na biso ba makambo mosusu bomoni boye bino moko ka bo comprendre. Bato bakomi koloba que non le pasteur de la foi a sali injustice aye kotine la belle vie kandi pasteur mosusu o boye boye donc ba makambo moko boye ezata kutu na mutute ezata kutu na makolote. Bandeko ba makambo ba comédien oyo totika komikoti sango te totika komilati sango ebele ya bato je vous dis la famille baozanga kokende lola kapona ba makambo oyo kapona ba makambo ebele bato bakozanga penza kokende lola bakotika la place moko ba mosusu bakokende kutu na lifelo kapona ba makambo oyo soki totala bien te parce que à lire makambo façon ezokende mabe makasi donc c'est la haine et la haine. Bolingo lisusu ezate batu nyonso ba otala kaka donc soki muto otala film azoluka kaka eloko nini asika ikoti kuna eloko nini asika salami kuna tomona ka epai asila bisalu YPR mosusu abando benga nini pasteur de la femme. Il y a d'autres jours pasteur de la femme peut-être azaki na na tante to azana ba voyage na kandenga kindaka to bando mona mam sabando benga ba pasteur mosusu bazoya ko participer na ba film suko soki ba bengisi pasteur asika na bel art il faut que ça la problème il faut que ça la problème que non les pasteur de la femme muto atinda ki pasteur wana bandeko botika biloko ya bongo pasteur de la foi musala na ye eza wana pona ko sangisaka batu pa pona ko divisaka batu te wana penza eza musala na ye te eza musala na ete et puis acte oyo pasteur de la foi salaki bandeko to matato kita chrétien nyonso un bon pasteur et surtout un vrai pasteur aza mutu oyo soki amoni mabe il faut aloba soki amoni mabe il faut aloba il faut asangisa nzela asangisa bato il faut tracer chemin ya bien makasi pona bandimi na ye ezala bongo siko pona makambo pourquoi bolingi bolati sango le pasteur de la foi bandeko to tika biloko ya bongo eza bien te toyebi ke eza na bato ebele lelo ba manka ba parents na bango respect toyebi yango sikoyo ki impolitesse wana ki comportement mabe wana tokende nango te epai ya basala nzambi totika biloko wana bandeko eza mabe te et puis eloko mosusu oyo lelo il faut toyebaka mutu na mutu azalaka na étoile na ye e azalaka penza na étoile na ye ya vie na ye toyeba pe kondimela pe ba misusu kande balobaka soki moninga azwi sepela parce que eza étoile na ye na mokili oto ye mutu na mutu aza penza na étoile na ye e aza penza na étoile na ye eza na bato mosusu ti bakokufa baotikalaka ba pauvre eza pe na bato mosusu abotamaki pauvre ntango azokola richesse ezokende kota na vie na ye ntango aye kokufa kufi riche ba mosusu eza bongo donc bamaka mosusu tondimaka tolongolaki motema mabe moko ezanga tina na makolo te tolongolaka ngo bandeko mutu na mutu azalaka na ta na ye mutu na mutu azalaka na étoile na ye soki eza étoile ya belle vie lelo tosepela bandeko tosepela parce que toyebi te bamoment difficile oyo alekana nango ebele ya bato kutu bayebaka te koma belle vie kandi akola ebele ya bato lelo baye koyebaka belle vie kandi mutu nyonso azolobela belle vie kandi mais boyebi te koma akola est-ce que boyebaka ke belle vie kandi oyo papa na ye akufaki atikaki belle vie kandi na 3 mois ya pamba ye kutu na kokola abando kanisa grand frère na ye nde azalaka papa na ye papa oyo abota ye nzoka ezalaki nde grand frère na ye na kokola ka ndenge mwana nyonso akolaka akomi déjà jeune fille grande fille nde baye koapprendre ye ke no papa na yo akufa kala imagine bachoc wana nyonso soki lelo nzambe aye kosala ye ngolu nzambe aye kosala ye grâce biso mosala na biso ezala wana kaka mpona koprie mpona ye kaka mpona kosepela eza na babénédiction mosusu ekotaka na bavie ya bato mosusu parce que osepelaki na bénédiction ya camarade na yo
osepelaki na bénédiction ya cousine na yo to cousin na yo yango omona pe na vie na yo pe bénédiction moko boye pe ekoti ezala mwa bongo alors tosepela na bénédiction ya Belle-Vie Kandi totika babiloko oyo ya bilobaloba totika yango bandeko ezosunga te soki ata ezalaki ye pasteur de la foi apesaki ye pasteur wana pe aza mokolo aza mwana moke te ye pe aza na choix na ye akoki koloba ote comme le pasteur de la foi abandaki kojouer epai ya Mams abando jouer pe epai ya Belle-Vie nga pe na obando salaka bongo soki baza na posa bango nyonso babengaka nga na ozala na nga disponible ezo dépendre avec le pasteur ezo dépendre et puis eloko ifo toyeba bango nyonso mibale les pasteurs de la foi kendo tala bango pona kotuna problème nini yo Mams ozalaka nango pona Belle-Vie Mams alobaki ki aza na problème na Belle-Vie te donc baye kotuna pe Belle-Vie Kandi problème nini ozala nango envers si la bisalo ye pe alobaki ki nazaka na problème te toyebi te soki bakosaki pasteur toyebi te soki ezalaki ndenge nini toyebi te bango nyonso mibale nde bayebi ba réalité bayebi nini lekaka entre bango mibale bango moko kaka na Nzambe bango moko kaka mais ba makambo oyo tolongola pasteur de la foi totiaka pasteur de la foi na babuzo babongo te aza musala Nzambe basakanaka te na musala Nzambe bandeko basakanaka te wana tolobango aza pasteur oyo asambelaka pona ebele ya bato ebele vraiment ya bato toyebaka te intimité nini oyo akotaka ye moko na Nzambe na ye toyebaka te alors bamakambo mosusu tolongola basala Nzambe soki tolingi tosala ki fanatisme na biso tomisalela na bakote na biso na bakwa na biso me basala Nzambe tolongola bango na buzobo oyo tolongola penza bango bandeko tolongola penza bango makambo mibale bandeko eza ya mama Gabi Gabriel bolembu tumba oboyoka aka tumba yeso ki akoti donc makambo kotumba eza yazala bongo donc place nyonso soki akoti kaka il faut makila e bando ningana donc wana penza bo sentir que Gabriel yeyo Gabriel alobi na émission na ye kosala alobi yeso ki azalaki kuna alingaki asenga pe parole aloba jour wana parce que eloko oya comprendre entre ba comédien eza hypocrisie et puis ba comédien balingi ki songi makasi na système ndenge nini soki peut-être ba bengisi mama moko akendo jouer et pas ya Belle-Vie akoya kuna ameni ki songi soki peka le même mama wana ba bengisi akendo jouer pas ya Mams tango okende pe kuna aomema pe ki songi donc ebele ya ba comédien bakomi ko sala bongo ebele ya ba comédien bakomi pe ko sala bongo donc ba osala bango ndi ba omemaka kisongi soki lelo ba comédien na ba comédienne bazo swana kana ko swana ka bazo yokana ka te eza bango moko ba comédien ndo bazo memaka kisongi bango moko wana message ya Gabi penza lobaki yango lobi soki azalaki kuna na jour wana babengisaki bango parce que yakendaki te toyebi te akendaki te pona nini akendaki pe pona nini toyebi na biso te mais alobi soki azalaki kuna alingaki asenga penza micro bapesa ye micro alingaki abimisa nyonso na poasa yango lelo tomona ba comédien ebele omona kato boyi na biso ba miniature muke botie biso na ba miniature totia bango na ba miniature te bango moko nde basalaka ke totia bango na ba miniature soki bavandika boyi batiki kisongi batiki ki hypocrisie totia bango na ba miniature pourquoi tokotia bango te bango moko ba otambola na kisongi yango ya Gabi a confirmer bandeko ya Gabi a confirmer nyonso boyebi ya Gabi azalaka hypocrite te ye abimisaka nyonso et surtout quand ndenge auti koloba soki azalaki kuna bandeko soki asimbaki micro wana mboka oyo elingaki ezika mboka penza elingaki ezika parce que ya Gabi asilisaka nyonso atikaka eloko te alingaki penza aloba jusqu'à l'aube wana penza ya Gabi bandeko ye azala mutu teke o abatama asala sambla te ye soki amoni eloko ezosimba nango te aoloba ngo ka boye en public bato nyonso bayeba nini ezoloka te nini eza boyeboye te wana penza ya Gabi
alors bandeko na biso ya bacomédien tosenga na bino bozala na bolingo botika bamakambo wana bisongi bamama mikolo moye totanga bakombo na bino awa eza te toboyaka na biso bapolémique na chaîne na biso bino bamama mikolo boza bamama bosi bobota boza na bana botika kisongi soki babengaka yo kendoka okendaka kojouer epai ya Belleville kende kaka oke ojouer epuis ozongi soki mpe baye kosala ke baye kobenga yo lisusu okende ojouer epai ya Mams kendaka kaka ojouer na yo barole na yo ka ndenge ojouaka epuis osilisi ozongi na yo botika bamakambo wana kisongi moko eza kutu ata na sens te boza bamama mikolo bamama oyo ifale bino nde bozongisaka bato mosusu na banzela bino penza lelo tomona bana mike baluna mienzi awa bamukanya baprincesse ilunga baza bana mike mais jamais oyo kabango na bisongi wana batu oyo baomemaka kisongi entre Belleville kandi na sila bisalo ezalaka bamama mikolo baza na bagroupe wana baozwaka nde bamama bazomemaka bisongi tosengi na bino vraiment botika bamakambo ya kisongi botika bamakambo ya hypocrisie soki Belleville aza na posa kobenga yo kende jouer na chaîne na ye akobengisa yo soki Mams aza na posa kobengisa yo na okende jouer na chaîne na ye akobengisa yo alors botika kisongi botika pe hypocrisie toza besoin na kimia entre nos comédiens toza na besoin na kimia ata soki ye sila bisalo na Belleville kandi baswana parce que ebele ya batu déjà toyokaka ke koswana na bango ebandaki na kingakati balongwaki na bango awa bien makambo nyonso bandoleka nango bien ntango ka bakendaki kingakati bango nyonso mibale na mama Olive ntango baozonga nde mutu na zela na ye a partir awana babande lisusu kosolola te soki bamakambo wana eza ya solo ke makambo ebandaki déjà na kingakati alors tosenga na bino bacomédien botika hypocrisie botika penza hypocrisie eza bien te ata moke te bandeko bosala mwa bacommentaire bosala pe partage na système ya tokos surtout boyeme pe video oyo eosunga biso mingi makasi boyeme yango ezalaka bongo bopesa pe basuggestion na bino bopesa pe baconseil ni bopesa bacomédien na biso balobi bacomédien kisongi nde kisongi ya Gabi batika yo yango na lelaka ya Gabi ya Gabi aza mutu moko ba vérité moko pas possible ya lobaka na ye yeso ki amoni eloko ezokende na ye bien te alobaka wana bien penza bato bongo nde tolingaka surtout na Congo na biso tolingaka bato bongo ke ba hypocrite biso tolela bato bongo akoti penza lobi ba vérité soki esui yo soki esali yo mabe esali yo mabe l'essentiel alobi na ye vérité parce que ayebi ke vanité de vanité ayebi ke jour asuka nzamba kotuna ye l'essentiel maboko na ye kozala pembe makambo nyonso kozala pembe ayebi ke ntango nazalaki na mokili makambo na nga nyonso na bando kende nango polele ba vérité ezalaki nde veri heure nyonso bato mosusu baobatama parce que ayebi ke soki na lobi vérité baobanda lisusu kobenga nga te soki na lobi boye baobanda lisusu